Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir na balandi nyonso ya émission na biso Diaspora Debout toyes lisusu kokutana na bino ndenge tomesana kokutana tango likambo ezali nde tokutanaka mpona kosolola kopartage oyo tozali na yango topesi balandi nyonso ya émission na biso Diaspora Debout na mokili mobimba bambote na bino nde tozali kosenga na balandi nyonso ya émission na biso Diaspora Debout tango boza kolanda bo partager ba lien na biso na bandeko mosusu oyo bazwi tante ya kolanda émission na biso pe toza kosenga bo s'abonner massivement na chaîne ya YouTube na biso ekosala biso malamu soutien na bino pa na biso bo s'abonner pe bo like bo commenter po esala biso malamu na mosala oyo biso tozwa ya ko lukela bino ba information pe ya koya kopesa na bino topesi merci na nzambe oyo asala likolo na se oyo abateli biso akomisi biso susu na mokolo ya lelo na souffle de vie oyo apesi biso tozongisi lokumu pe masanzoli epa na ye topesi bino lisusu bambote na mokili mobimba pepe congolais bana nyonso ya IDPS et bana nyonso ya Diaspora Debout na mokili mobimba bambote na bino lelo toye liboso na bino toye na ba information mwa ebele ya kopartager lisusu na bino na information na biso ya lelo sujet ya liboso oyo toyeto partager na bino ezali c'est la mort ya papa na biso Kyungu oyo utaki kokufa mikolo oyo uti koleka atiki biso azongisi molimo na ye epai ya mokolo. Deuxième sujet na biso tokolobela na émission ya lelo ezali affaire Christian Tshisekedi ou azali leki ya président de la République Fachi Beton. Troisième sujet na biso tokolobela voyage ya président na biso Félix Tshisekedi Tshilombo na kati ya Allemagne. Quatrième sujet na biso tokolobela oyo ezali affaire destination ya président ya Seni. Cinquième sujet na biso tokolobela marche monene oyo batu ya Lamuka bazali ko préparer le 15 septembre. Sixième sujet na biso tokolobela si le détournement de fonds oyo bakangi papa na biso Eteni Longondo. Septième sujet na biso tokolobela wezali affaire ya drogue ya Bombe. Huitième sujet na biso tokolobela affaire SPT wezali ministère ya enseignement secondaire et primaire. Neuvième na biso tokolobela préparation ya misala o elingi kobanda na province na biso ya Maniema. Dixième na biso tokolobela likambu ya Lusha. Ya solo tobandi lisusu na kopesa bino lisusu bambote mingi na balandi nyonso ya émission na biso. Bo s'abonner vraiment massivement na chaîne ya YouTube na biso esala biso bien ba oyo nanu ba s'abonaki te bo s'abonner pe bo partager ba vidéo na biso na bandeko nyonso. Tokoti na ba sujet ya émission na biso. Premier sujet tolobaki ezali c'est la mort ya papa na biso Kyungu. Papa na biso Kyungu auti kotika molimo na ye kozongisa molimo na ye epai ya Nzambe atiki biso.
Papa Kyungu abelaki malade ezwaki temps batindaki ye akende kozwa ba soin na ye na kati ya Angola bamekaki na lolenge nyonso ya koluka kobikisa ye kasi lokola ngonga na ye ebetaki ekoki Nzambe oyo apesaki biso ye nde azwi molimo na ye epema na kimia. Atake Diaspora Debout na ye kopesa ba condoléances na ngai pe ya biso na famille biologique ya papa na biso Kyungu, mwasi na ye, bana na ye, bayaya pe baleki na ye, pe ba partisan nyonso ya parti na ye ya papa Kyungu, pe na bana nyonso ya Katanga, pe toke na mulai pe na mosika na bana nyonso ya IDPS, parce que papa Kyungu azali grand cofondateur ya IDPS parmi les 13 parlementaires au Bakria IDPS papa Kyungu pe azali. Donc liwa papa Kyungu ezali ko affecté pe bana ya IDPS, surtout dans soutien na ye na ya dernier temps oyo a pesaki na président Fachi pona président Fachi azwa susu makasi ya ko travailler pour makamba président Fachi ekede liboso. Kasi toye komona banguna ya Congo, banguna ya papa Kyungu bameli champagne oyo biso nyonso tomoni yango, biso nyonso tolandi yango pe mingi na bino boza nango na ba fond na bino bozali komona ndenge bandeko mosusu bameli champagne pona liwa ya papa Kyungu. Balobaka lelo ya moninga lobi kozala ya yo, lobi kune kozala ya ye, oyebite nini koya. On ne fait pas la fête lorsque ça brûle chez les voisins. Lelo bosepeli na papa Kyungu lobi pe ekozala pe ya bino. Bato pe basepelaka na liwa ya papa na biso Etienne Tshisekedi oyo azali super héros national. Lelo pe bango pe ba petra ebele pe bazwi ba problème ebele, misusu bakoti ba prison, misusu bazo kima, misusu bazo lela, misusu bakomi ko banga bayebite avenir na bango ko suka ndenge nini. Ezali réalité ya mokili. Basepelaka na pasi pe liwa ya moninga te. Problème ekoti na kati ya Katanga ezali bakomi ko welela leadership. Balobi papa Kyungu nde azalaki kota bango panzi likolo na kati ya Katanga. Moyeba évoluer bien ezalaki te. Lokola papa Kyungu akei seke atikeli bango tamba gagner Katanga bakomisa Katanga ya bango. Nzoka bayebi te ke papa Kyungu abakufa atikaki maliloba moko oyo lelo bana Katanga oyo lelo bakatange nyonso bazali pe bayebi bakotosa maloba o papa Kyungu atikeli bango. Maloba nini papa Kyungu atikeli bakatange? Alobi ke tous les Katangais atiki bango nyonso na sima ya président Fachi Beton. Alobi ba soutenir président Fachi Beton na premier mandat na ye a réussi ti na deuxième mandat na ye lisusu bayeba ko soutenir ye pe tomoni bakatange balobi bakotosa maloba ya papa Kyungu bakozala bango nyonso na sima ya mwana mboka président Félix Tshisekedi Tshilombo. Pona wana tembe ezate, discussion ezate pe débat ezate. Tokiti na deuxième sujet na biso ezali sujet ya Christian Tshisekedi. Likambo ya Christian Tshisekedi ezali nini? Biso nyonso tolandi na balabala moko na quartier moko na Congo babiloko ya ndako libanda e tomoni bandeko moko basali video wana
batuni ndeko ba question ndeko lobi ezali Christian Tshisekedi nde moto aye ko bwaka bango biloko libanda pe ezali mbala liboso te mbala liboso Christian Tshisekedi ayaka salaka ngo tango balingaka koloba Christian Tshisekedi akangisaka bango kutu afingaka na bapara na bango. Kasi na biso koluka pona koluka koyeba eza vraiment nini vérité bombami wapi nde na koluka na kokota na biso nde toye koyeba vérité ezali vérité ya diabolisation. Eza na complot moko eza kosalama na kati ya ba politiciens congolais basali complot na kati ya complot na bango balobi bako luka baza kosala nyonso babebisa réputation ya président na biso Félix Tshisekedi Tshilombo. Po babebisa réputation na ye bako luka ba toucher famille na ye biologique, mwasi na ye, bana na ye, parti na ye, bakosela bango makambo, bakoluka ba histoire moko monte ya lokuta créé kaka po babebisa réputation ya président Félix parce que bango baza na posa na 2023 bango nde bazwa pepe aboya faci apona bango yango bazoluka. Yango moni baye na likambo ya Christian Tshisekedi. Likambo ya Christian Tshisekedi kombo na ye ebimi ezali mbala ya liboso te. Ebima liboso balobake Christian Tshisekedi aza na kati ya Katanga aza ko yiba ba minere ya mboka kobimisa richesse kokende koteka yango azozwa mbongo. Famille ya Félix président ya mboka baza ko s'enrichir na richesse ya peuple congolais oyo atindi famille na ye na Katanga po ba exploiter richesse ya mboka na biso na kati ya Katanga. Ti peuple aye ko luka koyeba aye koyeba kezalaki information ya lokuta. Toye komona lisusu na dossier ya 100 jours oyo ya mwana mboka Vita Kamere oyo akangama lelo yaza na kati ya prison. Tomona batanga pe kombo ya Christian Tshisekedi. Bato baluka bakotisa ye na kati ya dossier kino tomona biso nyonso pe tolanda biso nyonso ndenge procès yango eleka na ebande kino na suka ata place moko te batanga kombo ya Christian Tshisekedi. Ezalaka lokuta. Baye kokosela Christian Tshisekedi lisusu likambo na Abe Dashu. Abe Dashu ye boko aleka asala ba émission lobake eza fausse information ye ayebi makambo wana te. Nde omoni baye sikoyo ko créer oyo makambo ya bandako po baloba tango ya Mobutu bakongolo Mobutu basadami se bazali kobotola bato babituka bamapango basi baloba makambo wana ebandi kozonga. Bomoni pe petit frère ya président ya république ya sikoyo ndenge pa bani kosala ndenge ba Saddam basalaka nzoka ba ligi babebisela kaka président réputation babebisa mitema ya peuple congolais po baina président Faci. Kasi bolingo eza nzambe moto apesaka yango na mitema. Soki lelo président Félix Tshisekedi azali majorité, soki peuple congolais mutu avotaki ye na 2018, soki peuple congolais baza kozela na 2023 po bapesa ye deuxième mandat, ezali liboso nzambe na kati ya volonté ya nzambe na destin na ye ezalaki bongo. Deuxième ezali misala malamu oyo azali kosala motema na ye ya boboto oyo azali na yango bolingo ya mboka pe bolingo ya peuple congolais oyo ye azali na yango nde ezali kotinda peuple bapesa ye confiance. Tomoni bakosela pe mama Denise Nyakero
O fondation Maman Denise a détourné 2 millions. A détourné baloba ba monta ba 6 millions ba pesa ba monta ya lolenge na lolenge quand c'est vérité bimaki izalaka ka loputa. Tomlanda biso nyonso image oyo ya makambo ya lopango ya papa na biso oyo ezali ancien gouverneur ya Mbujimai papa na biso kombone koya na makambo ya lopango oyo ezalaki ya mokia oyo bapesaka na ye tangu justice abotoli lopango wana epaya ancien gouverneur ya Mbujimai ba zongiseli yango oyo ezali mokia tomona même mwana ya Ngoïka Sanje merci oyo azalaki ancien gouverneur yende babotolake mapango oyo ye bango bafandaka na makasi ezalaki mapango na bango te ezalaki mapango ya papa mokia mais mwana na ye basalaki ba image balobi ke ezali Maman Denise ndaza na sima ya makambo wana bazongiseli papa mokia po atekela Maman Denise nzoka ezalaki fausse information oyo balingaki kaka babebisa réputation ya président pe babebisa mitema ya peuple congolais po bayina président de la république nzoka misala malamu oyo Maman Denise aza kosala na mboka na biso peuple congolais toza reconnaissant nango tozali ko remercier na ba soutien na ye ndenge azali ko soutenir azopesa ba bourse ba comédien bazozwa ba soin ya ofele azali kosunga babola aza kosunga ba ofele azali kosunga bato maladi ya lolenge na lolenge pe kopesa conseil pe ko cadrer ba jeune fille pour l'avenir na bango ya lobi pour na mboka na biso nyonso tozomona makambo oyo Maman Denise aza kosala na mboka na biso oyo ba mama président nyonso ya mboka na biso baleka moko te atikala kosala yango toleki na likambo ya Christian Tshisekedi oyo ezali deuxième sujet na biso tokoti na troisième oyo ezali voyage ya président na biso Fachi na kati ya Allemagne voyage ya Fachi na kati ya Allemagne ezali voyage ezali na compte ya organisation oyo babengi yango ezalaki eza sommet des états du compact for Africa esalamaka na kati ya Allemagne ne président na biso azalaki invité epai ya chancelier ya Allemagne Angela nde abengisaki président na biso kuna mais toye komona polémique moko ezali koleka na ba réseaux sociaux batie photo ya organisation moko protocole oyo bakangisi photo na kati ya Allemagne na katikati batie chancelier Allemagne Angela na ba président Kagame ba président mosusu liboso président Fachi batie na deuxième mulongo bato ba discuter balobi ke ba respecter président Fachi te ba monie pamba a zana valeur te na nzela ya diplomatie bato mayele mabe oyo bakanisaka mabe oyo balukaka tango nyonso babebisa réputation ya président Fachi organisation pe mulongo wana nde ba organiser na ba photo wana ezali babengango organisation protocolaire eza par rapport à la signification ya organisation wana ndenge nini eza kotambola biso République démocratique du Congo ezali première fois tokende ko participer na kati ya organisation oyo tozali ba membre ya organisation oyo te président Félix accueilli attaque invité ya chancelier ya Allemagne oyo ezali Maman na biso Angèle pe lokola président ya Afrique ya Union africaine merci nde akei kuna na qualité wana
sikoyo bango lokola bazali ba président bazalaka pe ba pays na mboka na bango ezala na kati ya organisation wana nde mboni batie bango na premier rang et ba invité na bango batie bango na deuxième rang. Normalement programme na bango encadrement na bango ndenge basali yango bongo. Kasi président Faci Félix Tshisekedi lokola za mwana nzambe bisika nyonso ya kendaka étoile na ye ngalaka pe akomaka sollicité. Kuna président Félix akomi sollicité oyo bayebisi biso azalaki balobi président Félix rencontré haute personnalité et des opérateurs économiques d'Allemagne à travers ce sommet des États du Compact for Afrique. Donc, kuna président Fati akutani na ba grande personnalité ya monde. Masolo nini babeti masolo ya récite kaka ya kolongola peuple congolais na souffrance na pauvreté. Pe akutani na ba opérateur économique ya balma baza na organisation na bango basali basololi babeti kora mikora koza ba grand causerie pour na intérêt ya peuple congolais po ba yeba ndenge nini bakoya kopanda kosala misala na bango na kati ya Congo po peuple congolais asepela. Nde masolo oyo président Faci akiko kutana nango kuna na kati ya sommet oyo ya Allemagne Afrika. Toleki tozongi lisusu na kati kaka ya sommet oyo toye komona ministre ya budget asalaki intervention pona koloba programme oyo zo senga babengi yango la mise en œuvre du plan industriel estimé à 58 milliards oyo président nabi oyo ministre nabiso ya budget alobi kuna pona misala oyo eza kosenga na mboka nabiso na République démocratique du Congo 58 milliards pe na ba information na biso toyoki Allemagne andimi kopesa 25 milliards pe ba pays mususu lokola ba grande personnalité ba puissant bazalaki toyebi ke bakobakisama pona kosunga Congo akokisa mbongo oyo 58 milliards pona kotonga kobongisa mboka na biso po évoluer ke liboso parce que mboka na biso eza déjà na ba avancement ebele oyo ezali komonana na misu ya mokili mobimba ke président azosala musala pe aza na volonté politique ya ko développer mboka na biso. Yangwana tosilisi sujet oyo ya voyage ya président ya Faci na Allemagne tokiti na affaire destination ya président ya Seni kuna esuki ndenge nini biso nyonso tolandaki oyo ezali déclaration ya oyo ezali ya mosali na Nzambe Kamba Dodo Kamba ndenge alobaki pe si confession religieuse bazwaki PV na bango bakendaki kotika ngo na Assemblée nationale. Nde Assemblée nationale
avant ba examiner PV wana ba bengaki des confessions église catholique pe église protestant baya na assemblée nationale baya ko expliquer idée na bango nino bango ba mona pe nino bango ba kanisa kasi bango ba boyi na bango koya ne Dodo Kamba basengaki na des confessions église catholique pe église protestant soki balingi kotosa oyo ezali charte ya seni te ba démissionner batika seni libre batika si confession baza na posa ko travailler pour l'intérêt ya mboka pour na ko faire avancer mboka kende liboso lokola bango ba tosi même ba loi même o bango moko ba loba ba tosi yango te ba démissionner kasi président Bosso na Assemblée nationale a bengisaki bango église catholique pe protestant ba boyi na bango ko kende ba kete bango baza ko senga bakutana na président de la République et président de la République pe aza trop chargé agenda na ye aza na tante ya koyamba bango na ba distraction na bango oyo bango bazo luka basala toyebi plan na bango kasi plan na bango ekomi na suka complot na bango échoué neto yo komona commission oyo ba pona na kati ya assemblée nationale pona ko étudier ko examiner pe ko kata makambo oyo ezali ko kambama na prof André Mbata oyo ezali commission ya babengango paritaire commission ya paritaire ya assemblée nationale ne ba kozwa décision ba examiner PV oyo si confession ba yaki kotika na assemblée nationale et ba sengi ba loi ya seni ba tangi yango sur ba loi ya seni ba monike majorité nde ba gagner oyo ezali si confession oyo ba ponaki papa na biso Denis Kadima nde ba confirmer présidence ya seni ezwami na papa na biso Denis Kadima yende akomi remplaçant ya nanga na kati ya seni et sikoyo tokoluka toyeba ndenge nini koleka tokoya epa na bino ko expliquer bino pe ndenge nini bakosala bureau mobimba oyo bako travailler na papa na biso Denis Kadima toyebi te est-ce que seniko na protestant bako démissionner wana toyebi te kasi tango ekosalama tokoya liboso na bino po topesa bino ba information toleki na 5e le 15 septembre grand marche ya Lamuka oyo ya Mozito na Martin Fayulu bango balobi nini balobi bazo sala marche premièrement pour na koluka kobengana pouvoir ya Félix Antoine Tshisekedi kaka bango moko bazana maloba tantôt ba changer tantôt balobi boy tantôt ba changer bazana bango crédibilité bazoloba makambo oyo baza ko maîtriser yango te parce que bango bamelaka na bango oyo ezali bombe drogue oyo et lalisaka bato ya kofanda et lalisaka bato ya kongunzama et bosanisaka bato makanisi nyonso pe longolaka bato mayele balobi bazosenga na peuple batia pression na président avant élection ya 2023 avant élection ya 2023 il faut tokende nanu na dialogue nino bango balingi to boyi makambo ya dialogue biso peuple congolais tozali sima
il y a évolution ya mboka na biso. Président Faci asala mandat na ekino na suka amema biso na élection biso pepe topona moto e biso tolingi soki tolingi président Faci topesi ye deuxième mandat po asilisa programme na ye oyo alakaki biso. Kasi makambo ya dialogue na mboka na biso ezali te. Dialogue ezongisaka mboka na sima. Dialogue eza ya nini? Opposition basili mayele, opposition bakomi kobanga élection. Tango ba parlementaire debout na biso ba diaspora debout PPP congolais en général tolobaki ke élection ezali priorité te na mboka na biso. Priorité ezali vie sociale, recensement na kati ya mboka na biso. Bango balobaki président Faci Mtatindi bango akomoki ma élection alingi grissement alingi agrissé. Mais président Faci alobi 2023 élection kozala tokende ba changer langage. Opposition bakomi koloba avant élection il faut tokende na dialogue. Pas de dialogue direct à élection na 2023. Dialogue ezate to boy dialogue. Balingi dialogue pona nini? Pona kata dialogue nde bakosenga baloba te makambo ya loi ya 100% de pères et de mères congolais tolongola yango nanu. Tolimbisa oyo ezali Vital Kamerhe na prison. Koto yo Kabila pa olinga imposé bapesa ye pe chance lisusu ya 3e mandat. Eloko bazoluka na dialogue yango wana po balembisa ba affaibli ba étouffer oyo ezali président république pe babebisa oyo ezali état de droit pe démocratie pe évolution ya mboka na biso. Eloko bazoluka dialogue yango wana. Nde omoni koto kuna Moïse Katumba lobi justice et travailler lolenge moko ya justice moko collective. Baye bako limbisa na kokondane. Yango biso tozotuna bako limbisa nani pe bako kondane nani. Akomi kokotela ba ancien collaborateur na ye yakala oyo batavaya na bango. Moïse Katumba lobi ke ye azalaki na problème na Kabila te kasi ye azalaki na problème na ba entourage ya Kabila. Maintenant ye alobaki likambo ya 3e penalty aboyaki muto abeta 3e penalty. Ezalaki aboyaki entourage ya Kabila ne babeta 3e penalty to aboyaki Kabila yene abeta 3e penalty. Aboyaki entourage ya Kabila te ye aboyaki nde Kabila